Mbote na bino banso bande ko balandi kana ki la télé vérité tango ko kipo na bino ko zwa basango ya ngonga ebeti ya mokolo ya lundi 8 mai 2023 mokolo oyo et que le Congo démocratique ezali ko observer deuil national kolanzama na inondation où isalemi na territoire ya Kale na sud Kivu wapi plus de 400 personnes babunisi bomo ina bango bongo deuil national yango plutôt ezali ki décrété si ma réunion ya conseil des ministres ya vendredi 5 mai. Tata Mokondi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki dimanche 7 mai 2023 na Windhoek na Namibie pona koingela na sommet extraordinaire ya SADC oyo e kofungama lundi 8 mai 2023 wapi bakota la mingi situation ya agression ya RDC na Ekolo Rwanda. Avion oyo ememaki Tata Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekitaki tarmac ya aéroport nase ya Kutano international ya Windhoek na 20h30. Na bokitinane na avion, Tata Mokonzi Ekolo Congo démocratique ayambamaki na délégation moko monene ya bakambi ya Ekolo Congo démocratique. Wapi tokoaki komona vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, mwana mboka Christophe Lutundula. Ministre d'État, ministre d'intégration régionale, Mwanamboka Antipas Sambusa Nyamwisi. Chef d'état-major général, Yaba FARDC, Mwanamboka Christian Chiwewe. Conseiller privé à Tata Mokonzi, Mwanamboka Bula Mandungu. Pe ambassadeur ya Congo démocratique na Namibie. Nangambo ya Ekolo Namibie, ministre environnement nde ayaki ko représenter Tata Mokonzi. Après la cérémonie protocolaire, cortège ya Tata Mokonzi ezwaki nzela ya résidence wapi akopema. Et Sengel Koyeba été, Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a co-participé elongo na ba chef d'état mosusu ya ba pays membre ya SADC na sommet extraordinaire ya SADC oyo ekosangisa troika ya organe ya sécurité ya lingomba na bango pe ya ba pays oyo etinda ba élément na brigade ya intervention ya MONUSCO. Situation sécuritaire na est ya Congo démocratique pe rôle oyo SADC a sengeli a jouer pe appui oyo sengeli a mema na moko ya ba pays membre na kati ya lingomba na ye yango nde ekozala na mesa ya masolo. Ba conclusion ya ba travaux oyo ezelami makasi pamba te ekoki ko changer situation na est ya Congo démocratique pona bolamu ya ba victime nyonso ya agression barbare ya Ekolo Rwanda. Boyende vice-premier ministre pe ministre des Affaires étrangères mwana mboka Christophe Lutundula atalisaki sima na ye ko participer na réunion elongo na vice-premier ministre, ministre de la Défense, pe ancien combattant, moi mboka Jean-Pierre Bemba Kuna na Windhoek, na réunion moko interministérielle, y a ba pays membre ya SADC. Boyo Kango. C'est la situation à l'est du pays. Depuis longtemps, la SADC a toujours manifesté l'intention de prendre une part active à la recherche de la solution à cette crise due à l'agression que le Rwanda a perpétrée contre notre pays. De notre côté, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, nous nous sommes engagés dans le processus de discussion avec la SADC, particulièrement son organe chargé de questions de paix, de questions de sécurité, de questions politiques, pour matérialiser cette volonté, cette détermination de la SADC à s'impliquer comme elle a toujours fait. Rappelez-vous qu'en 2013, c'est la SADC qui a mis fin aux aventures guerrières de Rwanda et du M23. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que les chefs d'État vont décider, mais ayant participé hier avec mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aux discussions ministérielles, je peux vous dire que c'est une phase décisive, c'est un pas décisif qui sera franchi aujourd'hui. Ministre des Gens, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko, Ayambaki, représentant spécial adjoint, résident et coordonnateur humanitaire ya Nations Unies na RDC, Bruno Lemarquis, vendredi 5 mai 2023, Wapi, Basola ki Makambo Maïke, Mingi Penzana, Wetali, Kimia Bokengi Tope Sécurité, Pe Boingeli, ya basi na processus politique, Pe Makambo Mosusu, Mija Aloua Abetingonga. Ministre ya Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Moloko, Ayambaki représentant spécial adjoint, résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans la République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis,
Bango mibale basolola ki autour ya ba dossier ebele kati na yango likambo ya agenda ya paix et sécurité ya Nations Unies en faveur ya République démocratique du Congo. Problématique ya participation ya makasi ya ba femme na processus politique pe ba question o etali violence sexuelle na ba femme na contexte ya ba conflit na mboka. Bongo ba différents projets oyo ya tiraki attention ya son excellence Mireille Massangu Bibi Moloko oyo asepelaki na collaboration kitoko oyo entre ministère na yepe ba différents systèmes ya Nations Unies tolobi ONIFAM, UNICEF, pe PNUD. Boyoka ngonga ndenge betami. Ministère très important et également très important pour les Nations Unies puisque la dimension genre c'est vraiment surtout dans un pays comme la RDC avec l'agenda femmes, paix et sécurité, c'est vraiment une dimension extrêmement importante. Donc on a eu un échange assez général pour une première rencontre avec mon collègue Adama, représentant de ONU-FEM en RDC, sur les questions femmes, paix et sécurité, sur les questions de la participation des femmes au processus politique, par exemple au processus de Nairobi, la participation des femmes aux élections, y compris en tant que candidate, la question du rôle de la femme dans l'économie, et puis la question des violences sexuelles, notamment dans les contextes de conflit. Et on a particulièrement discuté de la situation dans les sites de déplacés, y compris autour de Goma, où il y a beaucoup de préoccupations par rapport à toutes les violences sexuelles, de la situation humanitaire en cours et de la situation de protection des civils. Gonga et Betty! Totika ville province ya Kinshasa pona kokata bongo na basango ya province ya Tanganyika esengi ko ba été gouverneur ya Etukawana Julie Ngungwa ba uti kolongole mosala mokolo ya lundi 8 mai 2023 epa ya ba député provinciaux nanzela ya plénière e salema ki na Kalemi pona gestion ya mabe ya province pe mauvaise passation ya ba marché public et voilà commentaire ya Yannick Moulengo. Akwai mokolo ya lundi 8 mai 2023 tope ba destitué gouverneur ya province ya Tanganyika Julie Ngungwa na nzela ya plénière oyo esalemaki mokolo ya lundi 8 mai 2023 na Kalemi. Sur 25 élus provinciaux, 14 députés bavotaki 8 po akwea. Esengeli kosimba ete nyonso ebandaki na question orale avec débat oyo député Kakujiwama akotsaki pona koluka koyeba contour ya gestion ya province ya Tanganyika. Kasi gouverneur Julie Ngungwa a répondaki te outa le 28 avril eleki. Bongo Elia Tanganyika a yaki kobongo la question orale avec débat na motion de défiance contre gouverneur Julie Ngungwa. Azali reproché na mauvaise gestion ya province ya Tanganyika, mauvaise passation ya ba marché public gré à gré, kozanga leadership ba vision claire pour le développement ya province ya Tanganyika. Ya koyeba lisusu ezali ete déchéance oyo eyesima ya remaniement ya équipe gouvernementale na ye. Kasi remaniement oyo eboyamaki na bato ebele, surtout kolongola ba ministre proche ya directeur ya cabinet ya chef de l'État. Outa législature oyo ebandi, ezali deuxième fois ba députés provinciaux balongola gouverneur. Avant Julie Ngungwa balongola Zoé Kabila ndeko ya ancien président ya école Congo démocratique Joseph Kabila. Nabokelami ya union sacrée de la nation. Ngonga Ebeti. Lundi 8 mai, élève ya 6e des humanités, ya Itando Bobimba ya Congo démocratique, balekisa ki épreuve na bango ya hors session ya examen d'état, tolobi bongo dissertation, wapi bango nyonso bazwama ki na tongo na ba école eponama ki lokola ba centre, équipe ya Ngongebeti elekaki na ba centre mibale ya liboso awa na école armée d'Isali na quartier 4 na commune ya Njili. Et yaki lisusu koleka na école Elikia esika wapi moko ya ba centre ya examen d'état pe izwama ki be élève o ba utaki ko affronter momekano na bango ya dissertation bazanga kite ko betsa ngonga. Donc on a la sangle votre putain faire donc vertige mais donc avec maîtrise au sali en cas d'aller bon avec Jésus Maram tout OK. Ezalaki vraiment très facile. Pas de soucis vraiment, il n'y avait pas grand chose. Par contre, à moi, complication vraiment, ils allaient quitter. Dans le local, place Bichot aux Alaki, complication à Makasi vraiment, ils allaient quitter. Les papiers,
et bandeli suka exact mais faut que tiens on peut na tu pas idée on se concentrer bien papier les non facile comme bonjour et les qui non vraiment na kimia nyonso to moni pe ba inspecteur bazaki wana toujours comme d'habitude ndenge ezalaka ba sali pe musala ba malamu en tout cas l'équipe na kitoko premièrement na pesi ba on merci grâce na bangonde lelo final le 8 to sali examen les finalistes esengeli na mino koyeba ke dissertation ezali momekano ya liboso mama na likambo ezali koya o ezali kosenga penza série pe be forma kasi pona kolonga yango ngonga ebeti. Oui, mais Yamboula Nyonso Mokimo Baekundalaka, journée mondiale ya Croix-Rouge, le Congo démocratique, défilé et salimite ndenge zalaka bomo mesano kolansama na inondation oyo et salimina Calais na Sud Kivu kasi point de presse moko salimi na bokambemi ya président ya Croix-Rouge ya le Congo démocratique wapi kanai kinezaki représenté na Judex Makengo elongo na Yannick Moulengo. Nous faisons tout avec les cœurs. Wanande mama ya likambo pour la célébration ya journée mondiale ya Croix-Rouge oyo ezalaka chaque le 8 mai. Awana école Congo démocratique défilé et salema kité lokola momesano na tina kokanisa journée yango suite ya inondation ya makasi oyo esalemi na Calais na Sud Kivu wapi plus de 400 personnes babungisi bomoipe bandeko nyonso oyo bazali kokufa na est ya école Congo démocratique. Yango balingaki kotalisa bomoko na bango. Ata kobongo, journée yango elekaki bongo te awa na école Congo démocratique, wapi près de presse moko et salemaki liboso ya bato ya ndenge na ndenge na siège provincial. Liboso ya bapandi sango, président ya Croix-Rouge ya école Congo démocratique Grégoire Mateso a salaki discours oyo etouchaki ba point belé. A sengaki na ba volontaire ko garder flamme toujours ya kopela. Boyo kaendenge abetingonga arendi na mokolo ya mboka Suisse wa utaki ateni kosala kotonga histoire autant exact toza makambo nde basali kwa donc toza proposé il y a le CIC organe fondateur ya mouvement oyo nyonso bafondé yango na Suisse na 1864 bango bakolo na moko eza mwana na bango moto asalaki te mouvement oyo eza arrêté. Et 692 pays, les 192 pays au monde, ils sont dans la 4 depuis 64. Je vous dis que c'est pas seulement 61. Non, avant tout, vous avez la Belgique, en 1800, pas où j'étais là. Mais ils sont aujourd'hui à toute indépendance le 1er mars 1961. Au continent, il y a un gouvernement endémique pour où j'ai Congo est là depuis 1963, 64, 63. Et puis, pour continuer à CIC, pour continuer à la fédération, donc il y a 3 composantes du mouvement. Ngonga Ibeti. Nabasango mosu esenge koyeba ete moto moko akufi pe bandako misato eziki na incendie moko esalemaki na bangonga ya 11h na balabala bolikango un quartier nzadi commune Limete kingaba suite ya kobomba carburant na kati ya ndako Fiston Mandondo na Lili Maleka bazalaki kuna bolanda. Tongo etani ndeko ya makambu ekoyela koyeba te neti esandi monene oyo esalemi awa na kingabo Limete quartier nzadi na balabala bolikango 1 esika wapi ndeko mobali oyo abungisi bomoi na ye bandako misatu mobimba eziki na biloko nyonso na kati malgré intervention ya bato koyoka ba témoin basutuki komona moto epeli esika ya kosimba ezalaki te kolandela malamu tina esandi yango ezalaki nde ye moko kolo lopango moteki carburant abombaka marchandise na ye na kati ya ndako ye pe lisusu momeli likaya soki boni eyebani te moto epeli na ye na kati intervention eyaki na retard deja ndeko mobali oyo azwi moto aziki pe ememi ye na liwa boyoka ndenge ngonga ebetami ndako epeli moto toyaki premier tour tobomi moto mais na comprendre te jusque fini sikoyo na minute oyo toyeko découvrir mutu nzoka azalaki na kati ya ndako abombaka essence babomba yango na ndako te essence babomba na ndako te ye
abombaki essence yango yo epeli moto. Donc la police eye kosecours tobomi moto na batu ya quartier. Babombaka kabira na kati ya ndaku te bandeko zali mabe makasi obombi kabira na ndaku obombi le liwa na yo ngonga ebeti. Association de femmes vendeuses de Kinshasa FEVEC na bokuse et le ngona mokambina yango mama Giselle Ekila ya Kotongo bango balakisa ki présence na bango remarquable Simali Sanga politique FDC na sortie officielle ya plateforme électorale ya Union sacrée de la nation bwana ngonga ndenge betamina bili ya letu masia la appearance. Bango pe bazalaki indifférente te pona ko mobiliser ba membre ya association de femmes vendeuses de Kinshasa AFEVEC na mkuse oyo ezali kokamba na ye moko la patronat Giselle Ekila ya Kotongo Kolongo mwasi ya bakasi sur terrain et pas wapi bayaki ebele na stade de Martyr pona ko soutenir sortie officielle ya plateforme électorale ya Union sacrée de la nation pe kotalisa soutien total liboso ya autorité morale ya lisanga politique ya Alliance des forces démocratiques du Congo FDC ya professeur Modeste Bahati Lukwebo président ya Sénat et longona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bongo candidat unique ya FDC na maponami ya décembre 2023 boyo kangonga. En tout cas, FDC ndega tolobaki makasi ya Congo ya oloba mingi ezate donc lelo FDC ki makasi na kati ya Congo et monani biso AFEVEC toyaki lelo ko accompagner autorité morale na biso papa Modeste Bahati Lukwebo papa moko bien na kati ya masolo ya Union sacrée balobi biso tout totelema tosimba na elongo pote mboka na biso totombola yango ekende liboso na yeme fachi beton a bétonné alors. En tout cas, ba mama nyoso ya AFEVEC ya ville ya Kinshasa mingi ba baza na kati ya Monga Fula to bengi bino ba batikali ba femme vendeuse tout batikali boya to adhérer na kati ya FDC po to tambola elongo na papa Modeste Bahati Lukwebo. Mais bango mo ba mona ti olobeza te pona FDC ba opola ba ndima te ndenge kaka balobaka na AFEVEC Tokotonga mboka ngonga ebeti. Présidente Yasbel Lafortine Mama Yvette Riziki Mushagalusa kitaki na quartier Matadi Kibala commune ya Mongafula kobimisa basi oyo baumeli na maternité pe bana oyo bazalaki hospitalisé na service ya pédiatrie na centre hospitalier Saint-Joseph letu masiala. Sibana ye kosala mobilisation récite elongo na Asbel Lafortine na sortie officielle ya plateforme électorale Union sacrée de la nation la dynamique Yvette Riziki Mushagalusa mwasi ya mayele plein de stratégies oyo bana ya commune ya Mongafula bamisana kobenga produit local matembele ya simandaku toujours sur terrain na action sociale na population na ya Mongafula apemaki te koyoka badoléance ya bana ya Mongafula wapi a kitaki lisusu weekend eleki na quartier Matadi Mayo mingi penza na centre hospitalier de la Providence Saint-Joseph pona kobimisa ba mama oyo bakangama na maternité na ba bébé na bango mikolo ebele pe kobimisa bana oyo bazalaki hospitalisé na pédiatrie awa matembele ya simandaku Yvette Riziki Mushagalusa akokaki kokanga motema te alekaki na kofuta ba facture na bango nyonso po ete baleka na kozongela bandaku na bango ezalaki esengo makasi epai ya ba mama ya Matadi Mayo na komona oyo ya bango produit local Yvette Riziki Mushagalusa koyoka mbela na bango boyoka ndenge babetisaki ngonga. Merci nande mama Yvette Riziki ndenga asungi biso na kati hôpital njamba pambola yaki eboso azonga simate na sepeli mingi na mama Yvette oyo kosalela nga nasali 3 mois na pédiatrie nde na zaboy mobali banda kenda voyage tina lelo ayaka te nazwi chance oyo naboti bandiata kasa mwana moko yoko bota na hôpital ya Saint-Joseph to sepeli mama to sepeli naboti na césarienne naboti momba naboti na césarienne nasali 3 mois mbon izaite mo itreli yango ne to bunda to futa mais mama Yvette yesunga ndo ngona na passe ndamba pambo pesa oyo ezanga basolo oyo ezanga nasuka yemoko la dynamique Yvette Riziki Mushagalusa
alekaki na ko visiter ba malade mususu yambo ya kozongela bango lisusu na mikolo ezali koya ngonga ibeti. Blanchard Tsumbu, président de la fondation Ebengamina Kombo na yepe cadre na kati ya parti politique agissant pour la République Arep na Bokuse a salaki installation ya cellule ya Feshi commune ya Bumbu mokola dimanche 7 mai 2023. Mija Aloua Patrick Lusala. Bazaki ebele mokola dimanche 7 mai 2023 na commune ya Bumbu ba mama pe bilenge ya fondation Blanchard Tsumbu oye kama kanaye moko nzete malili ya bana Bumbu Blanchard Tsumbu ope azali cadre na kati ya parti politique agissant pour la République parti oye na mopepe ya sika pona ba jeune ya Congo Arep na Mokuse parti ya mwana mboka Gilwando pona ko participer na réunion pe installation ya cellule na bango ya Bumbu. Réunion oyo eselemaki na présence ya ba cadre ya parti ya Arep Totangi, Maman Marie chargée d'administration ya Funa pe Maître Eric chargé ya implantation pe membre exécutif ya Funa. Na bozune maloba nzeta malili ya bana Bumbu pe défenseur na bango azwaki maloba pona kotalisa vision na ye ya développement ya Bumbu. Simande nzeta malili ya bana Bumbu Blanchard Tsumbu asalaki installation ya cellule ya Feshi na Bumbu. Désormais Papa Pascal Sefi Masoudi yende ya komi président elongo na équipe na ye ba pesaki ye drapeau boyo kangonga. Awa na Bumbu to sali descente juste pour na ko implanter sur le sous cellule mususu de base ya Arep na Bumbu ezaka sensibilisation ya kolandisa mandenge ba konti ya parti na biso ba pesaki comme mot d'ordre to sepeli mingi pona mona biso ya Bumbu opo papa Macha aye kofungula cellule ya sika na kati ne sika na biso. Nzeta malili ya bana Bumbu abakisaki boy. Vraiment to sengaki keto ba ko installer cellule na biso ya Fesh ndenge tozo ko installer partout pour être ba base na biso ezala solide pe vraiment population na biso ezala ya kofanda à travers ba cellule tozo sala pona mabongisi na biso tozo banza ko sala. Bumbu tozali lokola mutu moko oto telemi pona ko défendre commune na biso par rapport à ba réalité belé tozo vivre na Bumbu et moko ya bango mwana Blanchard Tsumbu na telemi poto ba ko défendre commune na biso Bumbu. Boyende zalaka na Blanchard Tsumbu développement kokota vraiment na Bumbu ngonga e beti. Tout ce qui est bon à la page rose wap ngonga beti tombeli mbota maila muna Iverson Pembele Bolanda. Iverson Pembele, le petit génie à Papa Purus Pembele, ou Azali Bongo, rédacteur en chef du journal Ngongebeti, yé à Botama le 8 mai en Boulamoko, le 8 mai 2023, yé à Bakisim Boulamoko na Bomonaye. Tinawana, rédaction en Ngongebeti, et Sangisi, Baswe na Bangonyon Sope Balobi, joyeux anniversaire, Iverson Pembele, le fils du trône. Tozali bongo pena sango ya mawa pi rédaction ngonga beti zali ko kabula mawana libota oisi ko bungisa oya bango azala kimotu ya Bolanda. Libota Lukoki bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango liwaya ya oncle papa leki na kombo ya Kiadiambu Lukoki oya kufaki mokola lundi 24 avril 2023 na nzela bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga isalemi boye. Mardi 9 mai 2023, ndeve monto kosalema na résidence familiale Oezani Bongo, na balabala Zobia, numéro 37, na commune Kimbonseke, na quartier Barumbu, référence Don Bayard. Mercredi 10 mai 2023, Ndenzo Moye Kobima, na morgue, ya hôpital ya Kimbangiste, na Bangunga 10h30, sima recueillement, Ndenzo Moye Kokende Kokundama, na cimetière Yanjil Brasserie, na commune Yanseli. Ce qui a été communiqué au lieu comme la baie bonso baie baki moui.
Programme ya matanga ya maman Hélène Zinou et Pesani Boyi. Jeudi 11 mai 2023, ndeve montre ko Salema na Ave Maria o ezoni bongo na zinga ya hôpital du Cinquantenaire na balabala Libération ex 24 novembre. Vendredi 12 mai 2023, na bangonga 9h nde nzoto moye ko bima na morgue ya hôpital du Cinquantenaire. 10h juste nde ba cérémonie ya ndenge ko Salema tolobi, exposition ya corps recueillement pe dépôt ya ba gerbe de fleurs. 11h juste nde nzoto moye ko kende ko kundama na nécropole entre terre et ciel na Mbenzali. 15h bain de consolation et ko Salema kaka un espace Ave Maria. Yambo ete nzoto moye ebima libota kamalandwa bazali bongo koyamba batu na résidence familiale na bango o ezoni bongo na balabala Luamba na quartier Bon Marché, référence sociale ya la police ya Luamba na commune ya Barumbu. Tikete communiqué oyo ekomela ba bonso bayebaki mowe yange fumu nkoto njala mpe ikuwa mazori mpe. Bandeko balandika na ekin la télé-vérité awade to suksi basango ya ngonga beti ya mokolo ya lundi 8 mai 2023 ceux qui bossent peli matoni na Fiston Mandondo Christian Makutu obadaki na sima ya caméra montage esima bina tedi agwana toujours elongo na Christian Makutu bongo édition ya Puris Pembele botika malamu na kokoba kwanda manaka ya la télé-vérité na bosanité régie esima bina Joël Pembele.